ils ont bateau bazana bambaso bankolomi bale babika. Mbasso na enfant ça. Oui. Ah bon? Makolomi bale baza ebele. La spiritualité ou physiquement boyezo mo na physiquement boye penda que na Mbasso comme déjà. Ils ont bateau ba baby sans doute ba mpc partout na salisa. Ils ont ba maladie à paiement. Ils ont bateau bazana ba complication ba mabota. O lelo ba koma na bana na travers na prière na nga ils ont raté au côté ko betela nga lisolo noté. Kale yo bengi na tuni oza prêt to bandi ko sambela après na bandi ko prophétiser. Ils ont bateau ba benga nga bazana ba mboka libanda ba na France té ba kota ka consultation par téléphone. Et les caraboujites loko de bateau pe ba ka sur place aye wana vente bandi ko so consultation sur place et loko monté. C'est pas pour parce qu'il y a un ba e bande ko belé manque de discernement ba e ko ebisa bango boko ko na biso ezaki ndoki. Pour na manque de discernement ba vérifier té. Moto a tei ke boko ko na biso ezaki ndoki. Ye moko soki a bali azonga na coutume. Et loko ezama be yo sala ngote. Vous savez la pema ya kamba. Ils rappellent Maya Kamba. Oui, puissance dans vous allez en fait. Et là on y est allé en Maya Kamba. Vous allez à Maya normal, ils allez à Maya au bénit, Maya basambele liango. Ils allez en fait puissance il y a Maya Kamba. Bon, en fait, ils ont Maya normal comme Maya nyonso. Ils ont Maya moko ils ont déjà béni tata bien kayango. Prophète Orlik azana pour na ko prophétiser, pe azasu dorter ou être traité comme maladie nyonso. Ah bon? C'est que il y a des gens lelo au bazan même na mboko partout, bazana ba prendre mabota. Parce que ils ont mabota mususu il y a des complications ils ont anormal ils ont spiritualité il faut aussi la peine à spiritualité ils ont ba maladie mususu ils ont anormal ils ont normalité ils ont maladie ils ont normal la maladie ils ont anormal c'est que maladie ils ont anormal ils ont spiritualité et c'est la kana kati spiritualité c'est que nzambe apesanga donner ko ça ba maladie nyonso bota la peut-être bon mon jeune boy bogar élégant ou la tikito comme revenir sur tikito comme tant PVA ka donc Israëlo mususu comme quoi mukimbangu pas procession mboka tambo makolongulu wana na spiritualité ndengozo talisa biso zo sosolisa biso eza sina procession azwaka procession mabele wana Congo mabele na biso azwaka babenga ngo mutu nyonso azana kati ya spiritualité akoyeba likambo o nazoloba o azana miso abomoni lokola biso akoyeba kezaki sina procession oui biso tozana kati ya pevalongo eza do kwa bato ba église prophétique. Ok, on va plus na prophétique pour prophétiser. Donc à mon amour qui au bossala ils ont le rôle qui beaucoup quoi qui bondo qui ni pour bato mon bon pour bato mon rabino na liswa bongo parce que comme on a mutala tinzambala ou pupula batu ko pangusa ya batu musuba sala ko pupula batu ko pangusa ba maya c'est que na cause na bisaka ba tonio so ke na musuna za gemme na molimo na za koko naza koko parce que naza susu ndenge ba façon ya ba jeune bazakanga façon ezali susu te yango moni eza facilité mais nzamba pesanga grâce soka pesi likamba pesa kana provision na yango moni ke nazo gérer ba papa ba maman baza partout bamboka nyonso na yebani so na bi ba témoignage trop banda lelo ti lobby il y a des gens bazana ba Russie bazana ba Pologne bazana ba na ba Lituanien soki lelo bazana France na grâce ba prière nanga bazana pesi na date na temps ba pesi prophétie na temps oyo na mboka bimpe na temps oh il est gabon mais ils ont un monde spirituel ils ont la prophétie monsieur ils ont attend à quoi couper ce message na bandoto à quoi peut couper ce message ils ont la bato monsieur à quoi que senti ce que les cambozo ya mona liste na ya sou comme on est comme kolenga au monde makile panzani et PC message mais le col a manque de discernement spiritualité à quoi ba ko discerner en gote ça vraiment modèle au biso to ko reconnaître c'est ça tout le les dieux de mes ancêtres nzambe o asala ki na kati ya mfumu kimbangu to lobaka nzamba azala kamoko azala kami balete mais nzambe nda asala ki na kati ya mfumu kimbangu atiaki likabo pe mission na ye pona koyeba kotalisa biso o eza vérité église au monde balati vert jaune eza église fula identité ya église na biso mbanza pemba kalunga c'est que mokolo nzamba pesa ki biso likabo ya misala apesa biso signe wana Merci de partout où vous êtes. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de nous regarder en ce moment. Un grand merci parce que c'est grâce à vous qu'on existe. Voilà. Bonjour et bonsoir. Ça dépend à laquelle où vous captez mes salutations. Merci beaucoup d'être branchés surtout dans Congo Mokili.
Voilà, comme vous le savez, biso lingaming kopé sabino information, actualité, surtout exclusivité, to lingaming mi kopé sabino. Spécialement lelo na bine hanté, jamais trop fan da boy ça que tout ma solo ya Nzambe. Nzambe quand même surtout envie boy, ils alara toujours grâce na yim tapé sarabiso grâce wana tout ça la boy. Je me suis dit non, lelo photo solo lampé na prophète Orly. Lelo to fan na naï, alors me expliquer biso ma solo parce que ma solo ils a tellement belé tombé tana surtout ma solo ya fumo kimbango. To kara mingi e ba beta ma solo na mais Azala spécialement nani. Biso to ebiga Azala prophète, mais comme il est déjà à mes côtés, prophète Orly, comment vas-tu? Ouais, Dieu fait grâce. Nangolo, le Dieu de mes ancêtres, ça va vraiment. Ouais. Donc on est santé. Dieu fait grâce, ça va. Ça t'est vraiment qui Nzambazo batte là. Ouais. Et puis là, peut-être bah il niveau à Kinshasa, mais au komi à niveau à Poto. Quand on linga toke nango moins présentation parce que batmusu borta les a l'occasion pour la première fois mon ayo, mais quoi bah qui est prophète Orly? Oui, prophète Orly, déjà que Kozana biso na kati ya mboka français, misala ebandi na mboka Kinshasa. Tozana église ezana Bumbu na Tatame na 26. Déjà misala ebanda na commune Bumbu pe kotambola koya na mboka koya na biso a eza comme mission. Parce que ezana volonté ngamo côté na préféra ki kena koma na kati ya France. Ezaki na ngonga o nzamba eba ko visita bina zo tambiso na mboka ya Libanda. Vike okende ko sala o eza misala kati nanga nde yango na tambola ki na Libanda ya mboka vraiment. Quoi parcours non quand même c'est vrai on a présenté qui osa quand même bateau bazali basali la kanzambe ya fumu kimbangu mais quoi parcours na otamboli ba église quand même quoi bati les loto benga prophète. Parcours nanga en fait na ba église o to bande ko tambola pe ko kota na bande ko tambola d'église o ezaki ko se na zaki na prophète te mais ko sambela pe na kati ya église o ezaya molimo o babeli la kanzambe na nzela mfumu kimbangu na bande ko kota ba église na bambanza lunungu eza bambanza ba église o lelo to bande ko kota ku nous allons le frère normal na zaki lokola frère normal après nzamba ko sala biso grâce na ngonga na biso pe na temps ngana za ko yeba teke na za prophète ou na za mosali ya Nzambe parce que na za ki mutu o ngana linga ki mingi makamba bali na za ki mingi na makamba bali même famille ba yeba ke yefa beta bali mais yeko kuma soki to kena papa ou to ko consulter prophète ou église ba yebisa ka papa batela mwana malamu mais tina o babanda ko yebisa papa ke abatela nganga na yeba ki angote ngana za ko mona ka ba yebisa ka papa batela na ko se souvenir un prophète Makios Kiomba tozala na ye atokuta na papa aibise kaka batele malam na 2018 azana mboko te akosala misala Nzambe na bamboko wana aibisinga na 2012 apesinga prophétie na 2012 aibisinga na 2018 azana mboka Kongo te ausela misala Nzambe batela ye malam bozala vraiment na ba conseil boye ba ko batela ye ti azolo babongo ameka ko évoluer te aibisa makamnini o ya zolo ba me ya suka ki kaka wana. Wow. Donc la sécurité le mot eponama déjà qui un jour vous allez prophète. Oui, ils a déjà les cambo epona parce que banda pe kokola nanga ba signe vraiment ils ala qui déjà. Ah bon? Naza quand même na ba camarades sont na lobby na camarade les cambo isala mandenge wana. Ba camarade bazo banga vike so na lobby les kababi non yo maramno lo ba isala maka. Yo so lobby na ko vana ba camarade so na bi na longwe place oyo. Fait to ye to place to ye des autres suka na so na longo so ba teki ba mona ke makambwana isalama na ko vana batambina longo ba soda ba ko ya so na longo place apena simana ba soda ba ye ezali ndo mona likambu avant ndo le kande na bon en fait na la sentir kaka na zaina ba sensation so na sentir kamala mbala mona nzamba en fait nzamba pesenga discernement avant ya ko discerner ba message na ino lenga za sala kati nanga ezako ko arriver que so na lobi bongo na se comprendre qui déjà so na lobi bongo salami na comprendre déjà que onga nazali nali ngana comprendre un peu au santa makamoneni ndetinga bona fandi erbo na la au fond moi makilanzo tu panzani to comprendre ça ni message Nzambe zoya na me comprendre en fait prophétie ya ndengeni pour na comprendre il faut un discernement spiritualité même les lobes il y a des familles où ba mabote beleza divisé manque de discernement il y a des gens bazam manipulés manque de discernement spiritualité
parce que pour sentir monde spirituel dans monde physique, il y a des choses différentes, ils ont des mots. Monde spirituel, ils ont la réalité dans le monde physiquement, ils ont la réalité mususu. C'est que ce que code na katia vie à bonzambe de ko maîtriser monde spirituel. Mais ce que vous avez vie à bonzambe te et que un peu difficile pour comprendre ba message joana. Ils ont ba message nzamba pe sakabiso ba message d'une autre d'une manière. À quoi ko peso message na bandoto, à quoi pe ko peso message. Ils ont ba tumso à quoi que senti ce que les kambozo ya mona liste na ya su comme on est comme kolenga. Au mona makile panzani et pe ces messages mais lokola za na manque à discernement spiritualité à quoi ba ko discerner en côté. Mais ceux qui montent comme ko senga discernement spiritualité avant de comprendre que les cambo et sala melinga po na ebe ko discerner en côté c'est ça. Na ebe to ya pena makambo fanisi masola kimbango nga sono linga to eba pona koma prophète et senga ne parce que to ebi pona koma pasteur et senga fo le ka ba cours ya ba théologie de to yoka nde zalara mais ko koma prophète est-ce que yepe faut passer na banzela wana to zalara ba to ba ju ba tio maboko comme prophète. Bon avant comme prophète oui. Ils ont déjà au ponama au nalikabo yango on nzamba tia kati nos la prophète parce que na kati ministère tous na ba branche au prophète azali pasteur azali et évangéliste azali pour na évangéliser misala nzambe mais un prophète aza lis bouche nzambe o ya ko annoncer et cause un message umbo ka izana problème il faut ba consulter prophète pour ba ibi ke na nzela ya prophète nde ba koyeba kozwa o eza message o bango bazuluka parce que prophète aza bouche ya nzambe pe aza lei ya nzambe o mutu soka aza na problème pour prophète pasteur aza mutu akokamba ba brebis côté abatu côté même prophète azana pour na ko prophétiser makambo cause en 2030 déjà na pesi prophétie nango avant c'est comme déjà ndenge fumukimbango bande ko annoncer makambo c'est ça que rôle na biso o izaba prophète dans la nationale to solampe ko ba prof grandeur ya fumukimbango. C'est vrai que sur bara fumukimbango ndetinga personnellement na yebi fumukimbango to yebi ga prophète na biso ba noir yaki mais ko ba grandeur ya fumukimbango yo mto koza la mieux placé pour nous yebisa biso quand même. En fait, koyeba grandeur ya Fumukimbango. Oui. Fumukimbango aza bosolo pe vérité. Bosolo pe vérité pe mola kisinzela parce que asa lokola biso bango bazaki ba modèle. Oui. Bango bazalaki ba modèle onzamba tiaki likabo vraiment pona mon parce que zaki place oyo bokolo bake ata botie liwa botie likambo ya onimaka bosolo ekotika la ka bosolo. En fait il faut na mboka na biso pe ba in ba comprendre grandeur ya miso modèle onzamba tindaki biso na nzela na ye. Aza vraiment modèle o biso toko ko reconnaître c'est ça tolobaka les dieux de mes ancêtres. Nzambe o asalaki na kati ya Fumukimbango tolobaka nzamba azalaka moko azalaka mibalete mais nzambe nda asalaki na kati ya Fumukimbango atiaki likabo pe mission na ye pona koyeba kotalisa biso o eza vérité. Donc Fumukimbango aza lobi azali bosolo pe vérité. Donc mais koyeba Fumukimbango atikela biso comme église ezala bongo lokola ba kimbangliste to mesana ko benga kimbangliste ba ataka vert blanc signe vert blanc ezala pour nani en fait ko bazala toujours pembe to vraiment ba imanye na sens vert blanc ezala pour nani en fait ezala likambo ko eza spirituel. Ah bon ce qui nzamba pesi bino likambo ezana ba signe o ya pesaka déjà na nzela même biso les nzamba ebe ko pesa biso misala église au monde balati vert jaune eza église fula identité ya église na biso mbanza pemba kalunga c'est que mokolo nzamba pesa ki biso likabo ya misala apesa biso signe wana c'est que ce bomoni vert blanc eza bango te mba choisir na posa na bango ilikamba molimo ba memango na molimo eza ba signe ya pesa ke lulengi makamune kozala c'est que nyonso tokoyi ko sala to nyonso o mona lelo ba vert blanc na eza ba signe spirituel o ya ibe ko pesa ngo pe ba orienter bango pe ba landi nzela oyo tata mokela et tant que prophète n'habite vers la kisini ni pembe zaini ni ba signification na to de voler bisongo le loto yebata eza ba makamo de secret spirituellement eza spirituel vraiment biso to na droit yebangote eza en fait ce qu'on a terrain na biso tant que basali ya nzambe nde tokoyeba ko initier ko talisa oli kabwana ezana il y a des secrets moko ezana kati on eza spirituel monde akoyi ko yeba mais bato to enseignaka o tokoyi ko enseigner comme lelo so mutanga za la prophète to moni azana grâce tokoyeba ko enseigner ko lakisa eli kabwana et lakisi bo ezongisi parce que ça enseignement toujours là tabilo ko metebi utilité na ngote na mona pembe na nini ya mona mama surtout ya mo défilé tout ça nini j'aime quand même ko to na metebi signification ya ngote c'est ça ya ngona
si le bombe la biso c'est ça yango na oti koloba anabi eloko nyonso oyo bande ko salama so ba pesi bino vision to likabo eza na ba signe o ba pesaka c'est que signe vert blanc eza déjà na carte spirituelle ndenge ba pesi likabo pesa bino lolenge o boko ko latela yango na expliquer na place wana mais il y a des secrets pour na ko définir pour na ko pesa ba exemple ya ba signe wana so ki tozo pesa comme ko moto azozala lobi nzamba a telemse comme musale nzambe to ko ba ko talisa il y a des secrets ça ba secret spirituel ou ils professionnel vraiment. Ok, mais je veux aussi savoir quand même pourquoi Kotambola Makolongulu en fait, pourquoi Okotara Makolongulu en fait, donc on prend la utilité on a été comme dans devant yo quand même, mutaki mangliste donc oyebi quand même sûrement vous allez na mieux placé ba tebele ba la biso oyebi quand même utilité. Pourquoi Kotambola des fois Makolongulu en fait? En fait Kotambola Makolongulu ils a signé procession mboka. Fumukimbangu pazwa procession mboka tambo makolongulu wana na spiritualité ndengo zo talisa biso zo sosolisa biso eza sina procession azwaka procession mabele wana Congo mabele na biso azwaka babenga ngo mutu nyonso azana kati ya spiritualité akoyeba likambo o nazoloba o azana miso abomoni lokola biso akoyeba kezaki sina procession. C'est ça que lokola ezaki sina procession sengela ki ndenge tata mokela kitaki likabo na lolenge na ebongo yango pe biso toza bakitani o tokolanda même nzela oye tata tsela ki misala le pena prophète no linga no limbisanga le fona vider sac nanga ba question na parce que c'est vrai na fandi quand même ba ninga musu ba musulman na fana ba ninga musu ya ba kimbangiste mais ba question le roi na juillet en face nanga faut quand même le découvrir apparemment ba pexarabino pe ko liangulu ils ont ba solo pe vous en avez droit na ngote na kimbangiste en tout cas. Bon en fait ils a ba obligé à motuté ba obligé à motuté qui est collé à boité pas ba kimbangliste. Non, il y a des gens au balia kango au pe ba balia kango te yango na biso ko na kati église na église o nyonso religion o yo sambelaka l'air babi ke koliate il faut tout na pourquoi balobi na lia ngote c'est ça que na ba koko na biso lelo bokasi ya bayindo ebelezo kita parce que biloko makila lelo ba formant lelo ba malade comme ebele na nzoto lelo ba malade msezo bota parce que biloko ba makila c'est ça yango wana mona ke balo peksa bolia boete bolia parce que biloko ba makila ona ezana ba formant ezo ba kombe bisa ba organisme kata ba nzoto ya bato lelo ba malade comme ebele kata ba nzoto ya bato mais ba oblige ba te ba te aka ezama te oya monia koki ko salila asaleli oya monia koki ko salete mais eza obligatoire te ke ba obligé ote oli rangulu na koki ko sala vrai na lia kango oli kango eza nango mabete eza mabete pona ngo eza la makimbangliste ou pas donc oli na yungulu eza pas nga eza mabete ok mais quoi bah quand même c'est vrai église kimbangliste o esika mais tout le bas église kimbangi est panzana bon ngana olingo bateke panzani peut-être aux amis placés pour nous expliquer mais pour expliquer biso parce que tu ebi ki batakamba bazali comment bon baka on dirait mo bakam expliquer biso en fait qu'est-ce qui s'est passé côté wana en fait. Bon en fait nzambe soki apesi likabo kati na yo eza na ba principe o tozalaka nango comme visionnaire o nzambe apesi yo likabo soki bayibotika na likabo boyebi ko gérer yango malamu te bokoti si sentiment pe musuni koti yango diviser kotaka parce que nzambe alobi esika bomoko ezali esika o ya vandi c'est que lelo soki pose ya bokomi kosala misala na musuni to pose ya mosolo ya mbongo ekoti kati ya bato yango ekoti ka division soki lelo mayibozo mona parce que musuni ekomi ne kosala mais soki moto azosala misala nzambe na molimo akoyeba ebopanzane kozala te parce qu'il y a lobi na biso bolingo mibeko misala c'est que bolingo bomoko il faut ezala yo koki kozana likabo eza ya yo tokoye kozala même na famille net ngai na famille na botami na zanga moko te naza na sima na nga ola ninga aza prophétesse Kikobo Marie-Laure Zinga aza prophétesse oya landi petite sœur aza prophète Kikobo Maïka Clive aza prophète oza misato biso tuna famille donc bo sakolaka biso tuna famille to sakolaka pe oya landi madame aza prophétesse tout ça héritage à famille non nini en fait misala o to sala kalelo ya pevalongo ya molimo eza misala o nzambe bakoko na biso ndo na mbondo na Simon Toko basala misala oyo c'est que ça likabo eza to ça et continuité de kiti ezaki likabo o bangola basala ki yango eza ko luka place ne koki ko vanda et ko tomber na se na makolo na biso nde likambo o ebandi ko sala kati na biso makambo na biso eza vraiment histoire bato ba yebi biso lelo bakamo kama na misana ki bo jeune bo bozo yango lo lenge nini ebande ko kamusa bato
nzambe badon oyo atie kati na biso elekelaka bato mpe ekamusaki bato seke ezali kama nzambe azwaka deja na don oyo nzambe atia uta kobotama mais eza mpe na sukisa bakoko na biso basalaka misala oyo. Voilà, on a quand même comprendre yoza côté ya Pevalongo. Oui, biso toza na kati ya Pevalongo. Pevalongo eza do quoi bato église prophétique. OK, bon, on va plus na prophétique pour prophétiser. Oui. Donc ko signaler un peu bato la pour comprendre bato ala ta banzambala. Biso to la taka vert jaune lokola ba robe na biso wana. Vert jaune. Pona ko sala misala identité ya église Mbanza Pemba Kalunga o tata mokili apesa biso. OK. Nangonga o ya. Biso vert jaune. Biso to la taka vert jaune. Pourquoi vert jaune? On a pe mo ça secret peka. Bon, en fait na ta ko loba awa nzambe lera pesi bino likambo. Il tel mesa spiritualité za na ba signe o ya pesa kande boko sala. En fait l'air misale kitaki eza na ba signe o ya pesa ki biso lolenge biso identité to ko kozala. C'est que identité on a yango ebani partout na monde, yango ebani lelo na France partout. Ceux qui n'ont là tiens même l'air na sala ramusala ba ebi ke wan eza prophète Orly Kimbangu parce que ça na bato belé même na France aba benganga mfumu parce que na bima na elembo ya Kimbangu. Pona tele makati na misala kombo ebima na elembo ya Kimbangu. C'est ça qu'il y a des gens au babenganga fumu na kati ya France même na Congo ceux qui batuni parcours nanga o mutayibi soka moninga na kati na ndenge toza na kati ya musala boy ba koyeba ke wana fumu. Et bien bato mona ngo ke obo sala wana eza lokola ki bokoko ki bondo ki nini pona bato mona bon pona bato mona rabino na liswa bongo parce que ko mona mutalati nzambala o pupula bato ko pangusa ya bato musuba sala ko pupula bato ko pangusa ba maya ba oye ba nini do ba mona on dit moi ki bondo ki moko boye ko to wana quand même yo lo bani. En fait lelo na lingena sosolisala bande ko nyonso partout bazolanda biso. Oui. Ba o bateaka nde mabe. Bateaka mabe pourquoi ba église na ngambo ya ba musulman balata pe nzambala. Pourquoi ezaka kindokite katika na biso. Te ko benga mfumu eza bokonzi. Déjà mfumu aza mokonzi. C'est ça que mfumu aza mokonzi. Chef coutumier te fumu. Yango kaka. C'est ça que il y a des chefs coutumiers au babengi chef coutumier aza chef coutumier et aza mfumu eza bokonzi. Eza ba pouvoir netinga ile ngonga moko tozaka na visite na Mbanzangungu na petite sœur aza la prophétesse Ndo Nanzinga. Là to kenda Mbanzangungu il y a des chefs coutumiers au ba mona biso parce que toyebanaka eza spiritualité. Ngonga price nyos to koyi koniata moto aza na kati ya boyebi ya spiritualité. Aotala ki jeune nangate aotala o eza kati nanga tokoza na respect wana leto komi na mboka nanto mwana chef coutumier wana boete mais na molimo déjà ayebisi biso déjà le avato longwa to koma na mboka wana déjà ba ese biso ba konza mboka wana ba koyamba bino mais leto komi sur place mbala moko ayebisi biso ke na yebaki na yamba ba konzi na mboka nanga tozaki na luzito akei o ba yamba ki biso vraiment comme ba konzita ke tunazan fumo ayeba ndeni ki bozo eza spiritualité connexion ezaki na spiritualité. Biso déjà avant ba esi biso bato ba koyamba bino yepe place ça déjà signaler que na koyamba ba konti na mboka nanga. Donc rayon de biso benga na téléphone et les kabo bino bino déjà spiritualité c'est vrai c'est que boy to mona na te mais na tant tozo koma déjà ya yebi na koyamba bat na RT na mabele nanga. Différence into sala entre prophète na voyant parce que voyant peu ba mona makambo voyant ba sala ki magie ba sala ba mona pe makambo prophète to sambela différence into ko yebage o ya za prophète o ya za voyant yango na bi lelo l'air bana nzambe bazo sambela il faut ba senga ka discernement lelo bakoy ko mona comme jeune ezana bat mususu ka moninga comme jeune awe bateke na za prophète musu pa koy ko juger ndenga koy ko je parce que ba réalité na koy ko condamner te parce que ba réalité o ba vivre na ba ene o ba sala ki misala oyo pe na ba réalité a vie lelo o ekomi mais yango ce que ozana discernement place au bonzambe zate oyeba yango nazo talisa na bande ko nyonso en fait ce que ba lakiso un prophète po o ba lakiso église avant comme en église wana yo moko banda sana na prière yebisa na nzambe parce que nzambe apesi biso pouvoir ayebisa alobi isika nyos ba banyate pesa mais yebisa na nzambe abito tiena likambo nyonso na ibandeli pe na suka c'est que avoni ata mabele wana otalisi nzambe isika oyo zo kende est-ce que azaya yo parce que moyen yo boza na spiritualité moyen ba différence wana ekozalate okomona biso ka lokwa toza biso nyonso ndenge moko po yeba différence wana tiaka nzambe na première position ce que sika wana eza nzambe te ce que makolo comprendre que bonzambe zakat ni sika wana te yango na tolo ba ebande ko ebele manque discernement ba eko ebisa bango bokoko na biso ezaki ndoki
pour na manque à discerner ba vérifier te moto atei ke bokoko na biso ezaki ndoki ye moko soki abali azonga na coutume eloko eza mabe yo sala ngote na mboka nyonso bazo reconnaître bokoko na bango parce que place outi soko ebite place okende oyeba te ezaki ndoki bokoko mabe o eza makila mais bokoko ezaki ndoki te parce que eza na bamboka nyonso bazo reconnaître bokoko na bango bazo reconnaître ba ancêtre na bango o baselaki lelo na mboka na biso il faut to reconnaître ba o baselaki nzambe na solo lokola ba fumu kimbango bando na Béatrice Kimpavita baza ba ancêtre na biso bando na nzinga ba mbuta machua baza ba ancêtre na biso bosala pe maya kamba t'utilisera pe maya kamba puissance dans ezala en fait et l'on ezala na maya kamba ezala maya normal ezala maya au bénite maya basambeleli yango ezala en fait puissance ya maya kamba bon en fait ezaka maya normal te comme maya nyonso eza maya moko eza déjà béni tata bieka yango kobieka ndeto lobaka kobieka pour comprendre ki Congo ane bimi parce que soki naza na molimo omona baki Congo ane ko bima kobieka neza lokola ba pambola ngo déjà maimo eza béni eza déjà béni déjà c'est ça yango moni ke mayo wana là mutazui yango eza na ba action o isalaka pe pona ko salila yango eza il y a des programmes auto salilaka eza na ba directive il y a des programmes et des programmes parce que na kotala makamni na osaela yo pe makamni oyo za nango problème ni onga na moni pa na yo yango na ko expliquer il faut ça la prière il faut petola il faut ça la na za na lengi na ko kotalisa yo donc awa dormons en France donc depuis combien de temps déjà en France awa déjà na kati ya France déjà naza déjà na 10 mois 10 mois oui parce que na uti na bamboka ndenge tata tambusinga donc oye pour nous se baser awa na France to yeno kaka ya kuleka to ne bon en fait église ya mbanza ekozana bamboka nyonso okay na bisika nyonso eza message o nzambe tata l'air apesaki misala atiaki kati nanga en fait l'air abisenga nazo tambuiso na bamboka ya bapaya alobaki nanga bien na otambuiso na bamboka nyonso c'est que soki nalingaki na ya direct nalingaki pe na koma direct na France mais abandaki ngana na Turquie Grèce tia komisinga ni sika o l'air apesi message esengaki na mutu moko o ya ko kulata pour que nazwa visa pour na koma asalaki na travers ya papa na biso Atos Kikobo Antoine na travers ye ndeto akozwa visa tina koma na bisiko na zalelo je salais à penser vraiment papa Atos Kikobo na travers ye nde vraiment toyaki kozati to koma na mboka o nzamba salaki na kati na ye po nzambe leur apesi message apesaka na provision c'est que leur apesi message mbala moko place papa na biso Kikobo Atos Antoine salaki directement na santa appel ekoti abisinga prophète yo fo bimalibanda mboka yaka photo sola photo sa makambo kende déjà l'air nzamba apesi message na ake kolata na nzela ya papa Kikobo Antos ndeto ebaki ko tambola bamboka ni bamboka donc otamboli na mboka Turquie tu as combien de temps kuna na Turquie na sali 1 mois et puis okay na eko tambola na nzela Grèce ça combien de temps na Grèce na sali 3 ans na Grèce 3 ans na Grèce na Athènes na kata Athènes kuna pondo salara mosala na bandeka ko sa misala après ça fait pratiquement 10 mois que ça tout le bas Pévalo, toujours en moment na biso quand même il y a des délivrances misala ni en fait otoko yeba ki prophète Orly bon on a habité dans le bon on dans le bon ndenga kibo moto bon benga ngonde expérience en fait dans le sens que bani ni no sala na cadre commercial mais koyeba prophète Orly en fait spécialité les anines en fait na lo bango tana ndenga kibo moto boy bon en fait dans le baki okoza prophète nzamba ko peso don prophétique ya ko prophétiser moza dortete mais ce que nzamba ki tsepso likabo prophète Orly azana pona ko prophétiser pe azasu dorter o ya traiter ka maladie nyonso c'est que il y a des gens lelo au baza même na mboko partout bazana ba prendre mabota parce que ezana ba mabota mususu il y a des complications eza anormal eza spiritualité il faut aussi la peine à spiritualité ezana ba maladie mususu eza anormal eza normalité ezana maladie eza normal na maladie eza anormal c'est que maladie eza anormal eza spiritualité et c'est la kana kati ya spiritualité c'est que nzambe apesanga donner ko salisa ba maladie nyonso o ezamba maladie c'est que naza prophète naza pe docteur a molimo o na traitaka ba maladie na salisa ba maladie nyonso vraiment on a ebaka ko salisa ba maladie ni traité déjà molimo ebele na mboko yo ezana batu bazana ba mbaso ba kolomi bale babika mbaso na enfant ça oui ah bon
makolo mibale baza ebele la spiritualité to physiquement boyezo mona na pota physiquement boye penda ke na salisa comme déjà ils ont bateau babebisa nzoto bampese partout na salisa ils ont ba maladie ya pema ils ont bateau bazana ba complication ba mabota o lelo bakoma na bana na travers na prière nanga na bi comment nzambe ninga dire parce que là tout ça ka don prophétique ils ont kana lenge to senga ke molimo nazo prophétiser mais là na koma kana domaine ya ko traiter ils ont mayele on a senga mayele ba docteur na koma kana mayele ba docteur pona ba maladie na osala ngunde nini parce que zana batum su bazana ba hernie bazana ba fibrone no to salisa bangongo kaka na mayele ki docteur patali abi eloko ezali souci il y a des plans de témoignages même en Afrique même en Europe partout parce que mikoleki nazo ki ba Belgique au salisa batu na tambo nazo tambola vraiment surtout on salisa batunga zarani payant et comment musala na yo sala ka to ezala ko sala ora po na nzamba zo lokumu ça se comment kotoana bon en fait mutunyo sa yebinga partout ba Rolandanga baby ke prophète orli asenga mutelo wote ah bon ce que ça maladie non na peso prophétie o eza gratuit parce que misala nzamba pesi biso na mbongo te lelo soko kotisi parce que là où que ozana grâce il faut ozana confiance à grâce na yo kozana richesse même okonzamboko akosomba grâce onga na zana ngote c'est que il faut miyeba oyo zali en fait l'être salisaka soke ekitike oza malade biloko otoko ko salela nde yo moko ko somba ce que sengi to somba biloko wana to saela mai wana ndenge so to salisio esili eza o balobaka ko sele ko action de grâce mais ça te ke na ko ba pesanga montant tel te c'est que so na te ko saisa bat na ba montant eza ko na osela nzambe te na mo sela posa na zo sela musuni posa ya mbongo bato ba yebinga na senga mutu mbongo te c'est que ceux qui na salisio yo moni o nzamba salisio o yebi ke misala nzambe ko foot église ko sama mesenga mbongo nde ko sele comme offrande na comme action de grâce mais ça na mutu moko te na salisi na sengi mbongo na senga batu mbongo te on sala ngoli boso pona déjà ko traiter mutu ke mutazo kimia nzambe pesika zali sûrement isala ye bien dans sens que mwana na ye en tout cas mission tinda ko na mokili zo sala ngo mais ko yeba quand même en France comment te retrouver à place ni ba peut-être les amba te belé peut-être balingaka église à Mulimo donc église à Mulimo ba ko retrouver yo wapi en France na kati ya France awa toza na 82 rue du Lundi na Saint-Denis na la Plaine na sima stade de France na Japon ce qui mota retrouver biso wana amona endroit église ya Mbanza Pemba Kalunga na kati ya Afrique toza na commune ya Bumbu na avenue Tatame na 26 église ya Mbanza Pemba Kalunga ba kota ba prophète ba prophétesse bazawana o lelo to bimisa o lelo bazo sakola pe bazo sala makambo minene c'est que partout baza vraiment ndenge ngasi ko na yeli susu ko s'installer na kati ya France pe tozo installer partout parce que ça mission nzambe mais déjà adresse eza et o déjà eza permesa déjà eza wana na stade de France na la plaine à Saint-Denis ou yamba par rendez-vous et les carnets sans rendez-vous ça na ba jour où yamba kaza spécial ko yamba les alrampene ni travail en ndenge eza ba jour nion se tika les aka rendez-vous à part mercredi za ka consultation prophétique sans rendez-vous bato obayaka même kolo etikali ezaka par rendez-vous le bato ni toza na posa sûrement ba zo rendez-vous na yo ba contacter tout ça numéro quand même ezala wana or za na posa recontacter parce qu'ils ont été belé quand même tout ça différence ni en fait on a profité notre question même si tu comment pratiquement vers la fin ils appellent l'église Bima on peut ezala presque en fait tout ça différence ni yo façon de travailler na ona ba église na msusu to ye ba bin to différencier bien ndengeni. Bon, en fait, Bimaza le lingue ba travaka, bango pe baza prophétique, biso pe église à Molimo, et qui peuvent tout ça dans le lingue pe tout travail à nzamba za moko, mais ça ba façon le lingue nzamba kaboli ba branche na yena batu na kati misala, tout travail à penda nzambe moko, mais le lingue misala tout travail à lingue moko. Bino ande bola ta nzamba la mo bala ta nzamba la te to ndenge. Mais Bima pesa bala ta nzamba la, bala ta ka lemo bala ta rate. Moto akenda Bima ngape avana koma na pevalongo na kimuke papa l'exemple par Bima bazaki ola tapé ba nzambala na bango utilité nzambala la ranine en fait utilité nzambala surtout na mama nzambala eza ba bilamba moko eza sacré OK o nzamba tiaki to ko sala ba bilamba eza mabete eza ka bilamba comme eza sacré oyo nzamba to sala misala c'est ça qui est utilité non parce que atoye
na lebo kendara misala na bamboko bengaka ba kayu eza bilamba bolata po bosala kayu mais na nzambe pe eza na bilamba to koyi kolata po to sala nzambe pour nous saint devant po to koyi kolata parce que na koya ko présenter veste nga devant nzambe te il est importance te ce que sengi temps on a prophétisé na veste bato ba ka bureau na zakarango mais so mikolo na zakana mvuela na nga comme nzamba na sala musala o nzamba pesinga bato ba peut-être ba mona jeune boy bogar élégant ou la tikito comme revenir sur kitoko comme tant PVA donc Israëlo monsieur comme quoi quand même lo vous quand même jeune quand même kundi mako sala nzambo sacrifier jeunesse na yo nyoso moko moi bato ba critiquer côté na sens parce que tu es congolais de tous abiso ba congolais tu es tous ala au mona jeune quand même pour tali beau garçon mais on dit mo sacrifier jeunesse na nyoso pour sala no nzambe. En fait na lo belo ko moko na baki ofumi yeba oyoza ce qui lelo ezana bato ba maman nazana ba en fait nazo travailler nga mon côté en fait na don prophétique na ana kati nazanga moko na kati ya misala mais nazana entourage o izalo ko la comité o ba soutenir kanga o bazana ba conseil ba maman ba papa o vraiment baza vraiment ko soutenir parce que misala nzambe ndenge ezali il faut en avoir conseiller, il faut en avoir secrétaire. Dès que tu as toute équipe, tu as en place, et l'équipe m'a auto travailler. C'est que mon amour peut ça savoir naé. Dans un comité où ils ont papa, maman, où ils ont bango avant qu'il y ait quand même émission boy. Na prié, na tamboli na nzambe, où ya tambu sakanga, mais bango peut baza au courant que prophète a un rendez-vous tel. Place tel parce que na travailler na bango. Où baza pendant autant ba kombo na bango te. Mais nzamba pambola bango parce que tout na chaque fois baza ensemble bazo soutenir ou isa vision pe misala nzambe mais cause la jeune ko sala nzambe c'était pas facile ndengolo biwana na début na ba camarade ba yebanga bazaka o critiquer limosa misala nzambe mais lelo bato ba critikaka bakoma ba fan lelo bakoma comprendre ngana koma salisa bango so bazana makam na ba famille na bango et comment ngam na landela la prière ba ko comprendre nango après mais na début zaka facilité que même na mboka oyo même na mboka na tambolaka so ba yeba ba moninga ba bi ba bengsi fumo ay prophète ay so ba tali ba bien ça jeune de boy et comme ça ba me leba mona misala nanga ba comprendre ce que o iza kati nanga c'est que na cause na bisaka ba tonio so ke na musui naza jeune na molimo naza koko naza koko parce que naza susu ndenge ba façon ya ba jeune bazakanga façon anezali susu te yango moni eza facilité mais nzamba pesanga grâce soka pesi likamba pesa kana provision na yango moni ke nazo gérer ba papa ba maman baza partout bamboka nyonso na yebani so na bi ba témoignage trop banda lelo ti lobby il y a des gens bazana ba Russie bazana ba Pologne bazana ba na ba Lituanien ceux qui lelo bazana France na grâce ba prière nanga bazana pesi na date na temps ba pesi prophétie na temps oyo manamboka bimpe na temps oh il est bon mais ils ont un monde spirituel ils ont la prophétie monsieur ils ont tenté ils ont la prophétie monsieur ba pesi na date na heure na temps fona peso ils ont la prophétie monsieur nzamba lobi monsieur ça dans 6 mois dans 2 mois mais ils ont la prophétie ba pesi na même na ba Grèce ils ont na bato monsieur bazo ba mikanda na pesi na date na temps oya rozwa baza envie au lieu ba ko témoigner biso to bi ba témoignage il y a des plans de témoignage mais ngapo na ngana na sali makambo tata nzamba pesi ngate c'est que il faut na ça souplisse parce que ebisenga ke nakotangiso parmi bato batangama pe makambo parce que les misale bandaka alobaka makambo na pesi bino izana ba o babimaka ba tuna bozu yango wapi comme jeune bosa makambo boy na lolenge nini bozu yango wapi lelo na mona rango parce que nataka soki mutabiki il y a des témoignages na tuna ngamo na mituna nzambe na sala ni to pesa oni na libota nanga poto za basali ya nzambe po lelo to sa makambo to sala na mituna nzambe vraiment parce que c'est dur nzamba pesa biso grâce na ezana famille to za ba prophétesse ayeko pesa biso grâce na libota to za na noko aza Mars Luka aza pasteur a sala pe nzambe na kati ya France aza na église ne terre saint o sala nzambe là na komaki a na lekaki pe par église na pas na o ezaki na mboko na France na travail qui na yé ensemble mais le coup nga na za na vision pe makambo susu ezaki parcours ona leka ezana bato vraiment lelo bazo soutenir na vision na même ezaki na noko nga mususu azaki wana les ans de sita en fait azako tunanga yé na zaki ne pe na Grèce azako tunanga comment ça la makambo azaka na problème ko une citation l'air aya consultabilité lelo ko zonga lokwa
nos côtés naza pena na ba problème eza très sérieux ndenge batu bayaka oluka yo ngana lingi saila ngana makambo na lingi le na saila comprendre ako comprendre que il y a quelque chose à katia ya mwana nga pe na liboto batela e aza wana a soutenir qui vraiment na ba conseil à cause à 2 minutes à mon ngate comprendre qui pas qui azo comprendre likambo eza katinanga yango place nyonso amona makambo abeta kama boko ayibisa bat na yebaki o ya osala na yebaki pe lobby na ye consultation les candidats en fait les kaka boza topel ça va bouger à côté les candidats en fait pour quand même c'est vrai na début émission na qui tout découvrir en fait ensemble na bat la biso et les candidats va bouger zalaka non ouais ezaka simple ezana bateau bakota consultation par téléphone ponga ezala raté au côté ko betelanga lisolo noté kale yo bengi na tunyo za prêt to bandi ko sambela après na bandi ko prophétiser ezana bateau babenganga bazana bamboka libanda ba na France té bakota ka consultation par téléphone et les carabougites loko de bateau pe bayaka sur place aye wana vente bandi ko soit consultation sur place et loko monté c'est pas pour rien excusez-moi ka tout parce c'est pas pour rien na tout ni bongo parce que belé quand même tout mon mona pe ba sous banganga excusez-moi na terminal ba fait banganga o te be bangonde ti ba marabout bangonde pas comment battre mona sima kombo nzambe parce que mona bon battre kombo nzambe mona sima pelis ne ba bougie bike ko ba nini doit comprendre que ça rien à voir yo c'est la nzambe o ya fumo kimba donc nzambe ba koko na biso ngeta yango moni ezali kamo na question wana na sengi na lobi discernement spirituel na pesa ki vraiment na bi bana nzambe lelo mokile comme na ba réalité ebele oyeba oya za nzambe avolongo na kati ndako nzamba lobi to tiena le bandeli pe to tiena suka avolongo na ndako no ke église wana il faut isa nzambe la kisanga bisiko nga na otia makolo nzamba olakso ke aza nzambe to aza nzambe te so za nzambe o forcer batute lelo na temps mokie batu lelo ba mama ba papa na kati ya mboka onaza na bato ba yemba o babwaka o balukanga o peut-être ngala za na kishasa na yo kina banzembo e ba yebele mais lelo balukanga pourquoi po ngana forcer ngote le nzamba peso likam mwinda place e pela bato nyonso ba monango o laksa bato te ke oza vrai lelo na monde a média ezana bato belé ba yeba kingate ba oyeba siko parce que na komi na temps média mais ezana sona lobi bato ba yebinga na yeba na bamboka o makambo samba ba témoignage Jésus belé il y a des gens ba conseil qui mes prophètes ozo sa makambo minene oyebani na mboko pe place ozali na partout ba yebio mais siko pourquoi pas bato muso ba ko découvrir yo na média c'est ça qui est komi na temps au média siko pe ezana il y a des gens ba découvrir les cabo o bazo souffrir o bazo bazana kati ba problème bazana ba problème eza anormal na vie ba découvrir les cabo nzambe pa ba ke fumuki mbango asako bima na bamboka nyonso mais na bamboka na lera zako bima ba benga ka sisabidimbo sisabidimbo ça veut dire que en fait atika ki bilembo c'est que la bamboka nyonso comme un prophète soko leki futika bilembo c'est que l'air na leki na Grèce que za bilembo na tiki l'air na ina France il faut na tika bilembo c'est que bilembo nazo tika c'est ça que cause témoin que prophète alekaki lelo na koma na za na Belgique na ko ça ba mutabiki ba obengi sanga partout pourquoi nazo tika bilembo comme misala comme tant qu'un missionnaire tant que missionnaire encore une fois un grand merci d'ailleurs quand même nabi qui te retenir au tembelete tu as qui continuité aux ala peut-être au quitter sur place tout un peu comment église et comment ils ont fonctionné nabi qui toujours vraiment temps to be kolande la batons pour ta la biso pour comprendre que comment makamune ko kende encore une fois un grand merci nabi qui toujours na mingi temps et belete tout répétant le support na bat bani ba retrouver beaucoup ta bongo bureau et na église et ça bon au niveau à Saint-Denis oui na Saint-Denis exactement c'est que na sur peut-être surtout aux allemands la facilité comme adresse na yo to me comment on mais ce pour le bango peut bouger toujours bien oui déjà yango dans le banazana à 82 rue du lundi 93 dans la plaine on a Saint-Denis na sima stade de France tous on a toko tia numéro wana mutu nyonso akoki ko retrouver il y a des secrétaires baza mais so ba bengi ba yambanga moko direct ngamo na yambara téléphone direct peu importe vraiment na yambara batu na yambara batu parce que ceux qui lelo likabo nzamba pesi biso il faut na yamba moto ceux qui se senga na quand na moment on se senga prière to yaka pona ko intervenir na prière na biso pote kimia pona nga siko ekomi bilembo il faut tikala tant que missionnaire au nzamba ti yango balo benga kimbangu sisabidimbo c'est que ekoza kana malobate makambunde sikoyo na kati ya France ba retrouver ba découvrir que kimbangu aye azoya na ba former belé kimbangu siko vraiment média kimbangu aye déjà na zana mabelé il y a des plans de témoins ba comprendre pe na média partout bisika nyonso bazali to ko benga kimbangu to oui ezana bato ba benga nga fumu kimbangu
miso abenganga prophète misusu oyo babengaka prophète misusu babenganga bamama bapapa baza na mboka oyo neti staff bombe bakomite nyonso ya mbanza oyo baza na afrique to na europe awa babenganga ka mfumu okutana bato na nzela mfumu bokimbango kifumu aza mokonzi c'est ça tellement nabima na elembo ona ya kimbango c'est ça on babenganga pe kaka mfumu. Ok, encore une fois un grand merci na habité to kuna suka mot de la fin pour na batna su batali ko za la mingi pour tout le gato se séparer na biso mokola lelo. En fait mot de la fin merci na nzambe o apesi biso grâce parce que eza hasard te lelo soki tokutani eza grâce ya nzambe c'est que nzambe alobi esika ba sali ne baniati place on est commis béni. Je crois à Dieu de mes ancêtres et que ma belle obisika to niati même na bande ko na biso ba pandisango boyambi biso boko comprendre que boyamba ki fumu kimba on a ma belle na bino na lobi yango en plein bat ba hormone nango soki boyamba batu na ko pesa ba message boyete pour bat ba comprendre non mais na tika maloba na bi boko comprendre que boyamba ki fumu kimba on a ma belle soki bozana likabo o eza moko boko manango 5 na tema boko na mabo boza limboko mana on 5 kanga mokola lelo bo comprendre que boyambi fumu kimba parce que place nous ça ko le katika ba pointe ngeta atika ki ba pointe en fait un grand merci na bande konyon so bazo soutenir et ça parce qu'il y a des staff au baza comité bazo soutenir et ça pe na ba prophète ba prophétesse au baza na mboka Afrique au baloba nga ton fumu yo bimi pona ko aux missionnaires pour bondela pe biso au bongisela biso nzela parce que bandeko pe baza ba prophète ba prophétesse so ba yina mboka o ba comprendre que déjà moko ya biso bongisela ka biso place l'église ezebele o izo soutenir ba tsaka pe na ba prière o bazo soutenir nzamba pambola bango nyonso pe na libota pe balala kate bazo lala te surtout nazo pesa merci na nzambe azo sala vraiment grâce na mona vie faut ibali pambola ba parents c'est très important lelo na kati ya vision nzamba pesi ba bisaka ba parents na biso bino boza ba conseiller numéro 1 ya bana oyo na pesi bango likabo na baza ba jeune mais na molimo baza ba papa beaucoup respecter bango mais bino nde boza ba conseiller ya liboso lelo soki tozwaka encadrement ya pa maman nanga Chantel te lukau soki nazwaka encadrement ya papa nanga Kikobotisi Leonte et linga ke uzala pasi mingi parce que na débit ya misala tozaki na maîtrise nango te parce que au mona ka molimo mais singa ki bato ba conseiller bino ba soutenir jusqu'à tina lelo ba soutenir biso baza on a ba conseil baza on a na koloba vraiment un grand merci na opesa na bango na oya tikali pena wakena mukila molimo nzambe vraiment akomisama nzamba akomisama vraiment na bat nyonso bazo soutenir o baza elongo même famille nyonso eza vraiment toute la famille ba maman ba tout na famille baza na derrière ba soutenaka tokolo baka ba komba ba nyonso te mais bango tout na famille bazo soutenir bandeko nyonso bazo soutenir balembate un grand merci ba mama tout baza wana bazo soutenir surtout na mboka o so na bina tanga ba mama na biso ba miso ba papa o lobi na biso te meneza na banebele na ba mboka nyonso nzamba pambola bango kaka vi na bango o bazo sala ba buka ka mbolamo. OK, en tout cas merci beaucoup na ebi ki vous allez tellement belle botali biso un grand merci na tout botali biso restez toujours branché parce que il y a bien quoi en tout cas encore une fois un grand merci surtout à Christian Kinois Black Star Mikolo Kalate te beta bina ce ranking donc un grand merci na tout botali biso bois tellement belle Marno un grand merci à la réalisation Blanchard Kadhafi un grand merci bois tellement belle botali biso so nzamba ozonga te tukutani bongo Mikolo Mekoya merci et puis à la prochaine bye bye.